Quand on parle de Congo, on voit directement Congo, il y a Singwe, Bongefezo, Ngalano, Yassika. Avant que Bandele Tonga me vonga Yassika, il y a un moment que Congo Yassika, il y a s'imposer dans Katami Mikili. Congo Yassika, c'est super. J'adore le Congo. Maurice Premier. Babi moi mon balio papa oh tonton oh ba kombo nyoso na pesa ye ndeka na lobaka Maurice Premier Congo ba Congo zango babi Congo ya sika.com Congo ya sika ya Maurice Premier babi ma solo ya sika na site ya sika babi na www.congoyasika.net babi ya ye moko le Diego Kao de la presse babi Maurice Premier babi ye moko sifri konge na la patron na ye babi pona ka sepelisa bino babi animatrice ya sika bo yamba ye quoi ayeka po sa musala na cadre bien donc Merci, chers internautes de 3 fois www.Congo Yassika. Congo Yassika News, Congo Yassika TV, Congo Yassika Oyo et Kende Sango. Bolobeli Nabino, Bopanzi Sango, Namboka Scandinavie, Boluka Kangai. Par rapport à Misala Otozo Sala, par rapport à Souci Amboka, Lelo Oyo, Tozo Sala, Misala Mine, Nakati Amboka Congo, en tant qu'entrepreneur, en tant que porteur d'affaires, Namboka Nabiso RDC. Mais ça nous attache vraiment informer la diaspora, agréer la diaspora, être dans la diaspora, et donc attacher Biso Makasi, Yango Monique, Tozo Ngili Susu, parce que tant Oyo, Tokomi Lango, ils attendent Moko. Très crucial pour Nambo Canabiso, la République démocratique du Congo. Vous allez demander Maurice Premier et où je suis bel et bien en royaume de la Norvège. Awande, place à prix Nobel de paix. Awande, ba pesa ka kimia, ba oy ba sala pona kimia, ba oy ba mi pesa pona kimia na mokili, ba zoka ba prix. Et comme Nambo Canabiso na guerre, comme Nambo Canabiso zali agressé, comme beaucoup de gens maltraités na banguna ya mboka na biso, nous citons Rwanda ou azako attaqué biso vraiment yango biso sto telemi na message ya maman na biso Simino ya premier ministre ya gouvernement congolais oya yeko soutenir kaka appui wana ya notre chef d'état alobi ba congolais botelema partout boza na république na Congo na libanda diaspora yango na mbela wana ekomeli biso awa na kati na Scandinavie comme biso ne bomoni ya balobeli ya Scandinavie balobeli ya diaspora oyo ba menaka oyo ba pesaka éducation oyo ba pesaka ba information oyo ba telemisaka la diaspora congolaise awa na Europe du Nord et puis na mokili mobiba moto akowanga nango azate. Awa, je suis pas seul, je suis accompagné na bandomoni à tout moment parce que to tika ki moi tant muke po ete ba ndeko ba jeune bozwa esika mais na moni na noté ba ndeko tozana disponible pour na bino o nous soninga sala média o alinga informoza moi si elenge be mobali téléphone na biso on a contacté aux na Scandinavie aux na Suède aux na Finlande pe na Danemark contacter biso tokozanga te ko salake oyeba ko koma ko sala makambo tozali ko sala. Alors sans plus tarder na présenter bino moko ya balobeli ya mboka kombo na ye Mese Mayele ako joie tango ko boyeba ya zanani et pour la nito na kati na émission yo tango muke botala nan moi élément oyo pe tozonga na kati ya studio na biso. Bandeko boyebi ki to comme na tango oyo congolais se sengela telema pona ko défendre mboka na ye bomoni wana maman Biliabel aza moko bayembi ya mboka Congo akide sango la Créopathe aza soutenu par celui qu'on appelle Gilles Sana Proda le seul producteur oyo non seulement azo produire musique mais aza accompagner maman na baspect nyonso humanitaire baspect sociétaire baspect social.
bomoni ndenge azalaki na terrain ndenge aza soutenir armée na biso ye PDG sa telemi yango te ko mobiliser bandeko ya diaspora awa na kati na Norvège botelema yango tolobi ke na kati ya lancement ya Congo ko telema toza na moko ya mobondeli ya Congo jeune oyo aibanda masolo awa mutu moko ta ko boya yango azali komona ye Mese Mayele ayebani mingi na kati na mboka oyo asala mingi na kati ya mboka oyo aza vraiment na message ya kopesa mpona mboka mpona komobiliser toute la diaspora awa na kati na poto eza en Amérique eza partout batelema. Mese Mayele, bonjour. Bonjour Maurice Premier. Oui, merci vraiment pour avoir accepté notre invitation parce que vous allez trop chargé par rapport à ma frère Rosalie Kosala et puis vous voyagez mingi lokola elongo lokola ngai mais tout ça les makasi na romona parce que mboka eza saigné. Peuple congolais aza ulela na est ça ne va pas bazo bomabana bazo yuksa batu soni na moni po na respect na to la moi manette po mona misu na biso bien po na respect ya ba interlocuteur na biso ba internet na biso ba mona ke toza ko respecter bango. Bonjour, santé Zaneni. Oui, monsieur Maurice Premier, santé allez bien. Donc par la grâce yoye bikaka tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, aux Ongenga, tout va bien. Vraiment, yo, aux qui n'a souci, parce que dans la discussion, je retrouve samedi dans centre-ville, comment, aux bunda pour na mboka, aux sensibiliser les Norvégiens, là on est aussi d'ailleurs pour hôtel ma pour na Congo. Bon, dernier cas Tolobi, bisonio tout aux alliés, toujours si ma vision et chef de l'État, monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Nous allons soutenir et nous action surtout biso bata ya Scandinavia nous allons vraiment mobiliser pour nous sangisa ba jeune de façon que na ba marche na ba idée moko culturelle pour nous que ça toujours derrière notre pays na makambo za koleka donc c'est ça quoi. Guerre oyo Rwanda, pomi bato, criminel, bundi simboka, et tumba oyo, bato bazako comprendre te chef de l'État, wazaki ko bunda, tant on se soit baki a ko négocier te, yo mona ki a ndenge nini na lelo ndenge situation comme ça la lecture ndenge nini politiquement. Bon, nake mukuse parce que na ko loba mingi te. Négociation tout d'abord ezalaki eloko moko et ko permettre couloir moko boye. Il y a déstabilisation économique à Congo et puis envahissement il y a Rwanda na RDC donc il y a un coma officiel donc vraiment félicitations à monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi ndenge aboyaki négociation wana et puis tokei na bango kana nzela minduki parce que la loi d'Italie est à bongo. Muto ayelio manduku kende na ina manduki. Donc le président ça que loko ezaki bien pas au continuer ezalaka kabongo. Toko kende na bango ka markana tina suka. Toko na bango boye tina suka mama Siminwa première dame ministre Nabiso premier ministre Nabiso ya mboka Congo a telemi a tiki biro nae a komi ko tambola elongo na ministre Nabiso ya finance a tozo pesa pe mbote et pas Igwe oya bandaki masolo oyo mobundeli ya bana Congo Igwe Jean-Pierre Bemba mobilisation na obasali au mona ndenge. Vraiment c'est à féliciter. Wana mobilisation moko très forte. Alors donc c'est à féliciter et à soutenir. C'est ce que je veux dire. Voilà. Na mona ki na ba marche. Na zaki na Congo, na l'exem même na RTNC. Résultat va marcher les amis parce que la monnaie au télémine à parlement aux loba c'est toi aux qui devant papa Tito là dans un ça monter à passant papa Micho maman Nabiso Eli maman Eli kuna la Chapchborg maman mingi minene bazalaki derrière vous bazo bunda pona Congo awa po balobi keza mboka malili bato balala mais to mona ki mobilisation ki makasi bato otaki ba Chapchborg ba otaki wana nazo saluer Bahati, nazo saluer Gilles Sana, nazo saluer Batebele na kati na mboka oyo ba Sifa otobenga kae wazalendo ya mwana mwasi
Donc, mobilisation, wana, et peut-être qui vient en plein nini. Tant que ça qui va marcher, message qui pour être gouvernement norvégien, aïe, que le Rwanda agresse le Congo et que ça suffit, 30 ans, ça suffit. Message qui nini, et puis résultat ni déjà, ma démarche ni ça là, pour impacter ça la visible. Ok, bon, na kokene malé, mais awa, parce que mobilisation, et ça là qui toujours au sein, il y a comité tout ça nango il y a Norvège to mega qui mobiliser batou à partir il y a plateforme tout ça nango to benga qui partout d'ailleurs to signaler qui batou qui to ça la marche alors batou vraiment tout le monde était content parce que vraiment content pour na koya ko sanga na biso to e ba côté mais là pour na kobunda na tina ya ekolo na biso alors to sala qui marche wana ezaki réussite totale. Donc, Tolongwa qui est pas Tolongwa qui n'a place moto bengango Tiger, Tolongwa place wana tina parlement, il y a Norvège, bisika to yako tike la bango pétition. Alors ministre atindaki conjoint nae ou akitaki ayako zo pétition wana et puis ils nous ont promis que bako bousculer un parlement européen et à propos surtout na ba signature et salamaki na ba koro et salamaki entre Union européenne na Rwanda. Alors, besoin de il faut annulation de cette signature. Pas de raisonnement, pas que ce soit que va annuler comment on appelle ça? Accord Rwanda. Entre Rwanda et Union européenne. Alors, bayokaki kolela na biso, bayokaki lolaka na biso. Et puis, tout le monde va résulter, mon ami, annulation et salami. Et vraiment, c'est à remercier. Dans le but que Ezalika Kabisote na Scandinavie, Europe Mobimba, États-Unis, partout, Baoyo base. Tellement qui, pour bousculer l'Union européenne, maintenant, tout le monde résultat. Donc, na annulation. Il y a un dit que vraiment, Ezalaki réussite totale, na mobilisation, de Motangi Yaba. Il y a des Congolais surtout de partout de Norvège, autozaki na bango na ba marche wana. Félicitations et que komaki tant na yaki nazaki na tsana mimoko honorable oyazo représenter la minorité na kati ya Stortinget parlement norvégien ba benga ngo Stortinget. Donc j'ai vu vraiment que Eko ya Congo est commis. C'est rare que ça image ya Congo na ba télévision ya mboka oyo, ba comme la réalité na Congo, ba comme la réalité na Bukavu na Goma et ba comment parler que non trop c'est trop ba kufi mingi. Vraiment félicitations et nous sommes en train de travailler dans le gouvernement norvégien pour na kotala makambozo de Kanamboka et que ba lobi que vraiment président de la République a compté sur bango. Vraiment que soutien na bango ezali ambassade des akuna mais awa pe diaspora zo senga ke ata ambassade ya ezate mais ne fils kata consul général ezalata awa et permettre biso awa toyeba kolandela ba mikanda na biso ba pape na biso kokene mosika na Stockholm ezamwa mosika soki bokozamboka yikoyoka lolaka ya bana ya diaspora awa na kati na Norvège ba na besoin ya kozala consul honoraire. Pourquoi pas ba consul mususu baza kosenga ba homme d'affaires mususu bazo senga ba komata ba consul honoraire awa na kati na mboka ya Norvège o baza comme un intérêt monene na kati na Congo par rapport ya ba minéraux rares, par rapport ya ba voiture électrique parce que d'ici 2030 il y aura 80% de véhicules écocyclés na kati na Norvège et ba véhicules électriques parce que pour éviter la pollution. Les alliés pays verts, les alliés pays où baza pour protéger vraiment la nature, les alliés mboka où bazo parler beaucoup plus de l'environnement. Vraiment. Alors tous les lios ndeko nangai ba sanction quoi. L'Union européenne a auto sanctionné plusieurs autorités. Les lots ils les 18 et sengeli bandeko bakutana tokutana pour na dialogue au bango balobaki au président lobaki ke bakokima baza bafouillard bakoyate pour baza na eloko kolobate lelo oyo bapesi président de la République qui raison yo au moni lecture wana ndenge nini ndenge l'Union européenne auto sanctionné et tous la cas sanctionneur ou beto landa message ya bakonzi sengi ko mobiliser ba jeune ko se mobiliser pour combat au na ba niveau nyonso na niveau médiatique na niveau armée sur terrain na niveau ya diplomatie. Côté diplomatie, Moussala Mokozi, monana.
visite yango monani lelo yo mokili comprendre que il y a solo Congo ezali vraiment agressé grâce au chef de l'État na gouvernement na ye vraiment sanction wana elo ni tozo c'est la biso ba congolais to moni nini to sepe là ou bien to mona ka to vandi to sala nini par rapport à sanction oyo tokoya o tozo bengango la victoire il y a diplomatie il y a Fachi Beton chef de l'État de la République démocratique du Congo. Donc, Maurice Premier de Ngolobiwana, vraiment, la sanction, suite toujours, il y a Action, il y a Diaspora, Biso Batutoza na Poto, Biso Batutoza na Scandinavie, suite, Negetoza ko bousculer, Negetoza ko kotisa ba pétition, Biso to benga quand même ba parlement, Tozo benga, Toza ko continuer toujours ko landa bango de façon que les Congolais, il y a des gens qui sont aussi puissants. Donc, tout quitter, on ne baisse pas la main. Donc, il y a des Congolais, surtout de partout d'ailleurs. Partout, ils allent, même dans la commune, benga ka commune, lobala bango makamba Congo, pesa ka bango information. Alors, tous allons toujours actifs. Totikate. Parce que ceux qui te tikite le bien, bon, tout le monde déjà va sanctionner, tout le monde déjà boué. Or, le combat va continuer jusqu'à ce que tout le monde a vraiment que la victoire est totale. Oui. Voilà. Vraiment, merci, chers amis, chers compatriotes congolais, Moloberi à Norvège. Là, nous pouvons saluer Papa Tito, Oyo Azali, président de la communauté congolaise Awa. Kuna tozo saluer Alexis Ngongo, kuna na mboka Scandinavie, tozo saluer bandeko ebele place bazali na ba communauté, il y a ma province, la communauté congolaise de ma province telle que Bergen, Kristiansand, Trondheim, tout so yebi trope so temps oyo ba ozali moko ya babundeli na mboka moko na souci tu a fait plus beaucoup d'années na Libano tamboli mikili ebele lelo oyo ozo tika musala na yo ozo parler sur Congo. Congo à bon, dernier Zali Bongo, Tokoko lo bandele nini, makambo Zali Belé à Kosala Namboka la biso Congo, ba ouverture Zali Belé, Nenga Olobiwana, bon, mingi ya posenge Zali te, tozo senga kimia, parce que ceux qui kimia Zali, ne biso to continuer à travailler pour notre pays. Alors ceux qui kimia Zali te, n'a besoin de l'ina qui n'est na Bukavu. Moyen que nous installer le comment on a Bukavu. Donc c'est ça. On demande la paix et nous combattons pour recevoir ça. Peut-être que nous avons et que ça vraiment Congo comme Kimia. Boba malabinoté. Ngelo ko na senga toujours to combattre. C'est ça. Vraiment on a un message à Maëlle on a katna Norvège, on a katna Oslo, pays de paix. Prix Nobel de paix, Mboka Kende Sango, Ngara Kimia, administration Mboka O, système Mboka O, souci Nango Ezato introduit en Congo. C'est votre humble serviteur Maurice Premier, le Diego au cas de la presse congolaise. Abenganga, monsieur l'honorable, actuellement, on a commis monsieur l'entrepreneur. Nous sommes en train de travailler. Nous avons déjà créé, après 117 emplois dans le Congo, Autopé Simisa dans la Gêne. Tozo yali susu, tozo vraiment qu'on soutenir, nous profiter pour nous saluer excellence madame l'ambassadrice Brésil, na souci au yazanango au autonomie sika otaki na Inde, na musala mune osaki na Inde introduire ba jeune na ba école, na ba université pour promettre que ba diaspora au bazana Brésil, boze la maman la biso azali koya maso mosi azali koya pour être bolela kiming bozako luka une femme dynamique ko ya na masolo kuna na mboka Brésil ye wana zakoya tozali sukoloba ba communauté congolaise awa na Scandinavie vraiment masolo ezongi yoza na Congo moko kuna nazomona c'est donc le rock papi rock et nazomona donc allez kuna na mboka wana Rigen nazomona moto ya organisation moto oyo aidaka vraiment la diaspora moto azo aider la communauté na musala oyo ya kotambusa mutuka na musala oyo ya culture donc topesi yo bambote belé na oyo yoza kosala kuna na kati na mboka
il y a Norvège. Et il y a Stockholm, mais on a la Suède. Et 007 Papu Mondo, Nanto qui binote pas dans la Finlande. Finlande qui binote, est-ce que c'est ça qui va marcher? Finlande, bola muka, Nazakoya, téléphone na monsieur Ezali à moi 0047 92 54 10 42. Bobenga, on a besoin de mission. Au Lingolo Bapo Mboka, nous sommes disponibles, nous sommes de retour, bien sûr, entre Congo et l'Europe, entre Congo et l'Amérique, mais tous on a désormais de Moutoum Tempo, on a besoin Moutamaele, Moutamaele, Yazawana, Urumone, na émission à tout moment, Tokolobela. Tokolobela, c'est la culture, Tokolobela, c'est la politique, Tokolobela, c'est le changement de mentalité. Congo azangi batute mais azana bato bazana boanya bato bazana bolingo ya mboka bato ba ni corruption te bato bazako na souci ya mboka yango tolobi ke bino ba jeune partout bozali oyo biso na façon so bunda to bunda na nzela media ba bazana minduki ba bunda na nzela minduki ba oyo bazana makasi na diplomatie ba bunda na kati na diplomatie yango na mama Miliabel nanga elongo na Gilles Sana de moto na chose na tournée européenne to so bengo la diplomatie culturelle. Là, je profite à saluer vraiment Maître James. Je serai là le 7. Là, très bientôt, je vais parler avec papa Djanana. On va permettre comme Nabino Elongo. Donc, il y a Zaliwana, Ayebi Moussa Nasalaka. Il m'a mis ensemble avec vous pour un souci en boka. Dadju, Youssouf, ba oh nyos ba ni mobiliser maman Milabel as boza la peine habiter longo pour na ko apporter bino ba nae pour na bolingo boza on a Congo le 7 avril. Nous serons ensemble avec vous. Alors banas kanavi bino boza la ka oza politicien, oza pasteur, ozali musicien, oza producteur kebi, oza artiste. Contactez biso oya kopesa mbela na yo baeba musani osalaka contribution nous allons pour la Congo et le roni ngo sa pour la Congo télévision na binango Congo ya sika bato ya sika na makanisa sikizongi na ozalanga mokote na ozala souvent na de mutu tempo mutamaele manga danze toujours bobundeli ya mboka na oyo nous ozali mwana mwasi mwana mobali olingo aboiter les portes de formation il y a animation à la télé animation à la radio contactez biso nous sommes là Congo ya sika. Des retours pour la Bino, Bana Scandinavie, non seulement la Norvège, na Danemark, partout, na Suède, na Finlande, partout, vous allez, Bédé de Bino Yeyo, Maurice Premier, moi na Scandinavie, ou à Tombo la fierté, à Diaspora Scandinavie, place Masolo et Zalaka. Wana sozan bambote ko sala moi bien obika neza na kati na mboka na biso bambote za bien. Alors autorité congolais, gouvernement congolais to simba mokonza mboka. Nous sommes derrière vous, nous sommes en train d'investir au Congo, nous sommes une diaspora modèle ici à Scandinavie et vraiment nous demandons au chef de l'État de jeter son regard ici, il y a la compétence ici. Là je profite à saluer celui qu'on appelle donc Chigabi moi, donc c'est lui le directeur général de Veritas. Oyope azali moko ya diaspora oyo osamba kamamine na kati na mboka ya Congo. À vous la parole ya suka pototika pour TVza radio teza question à temps. Tanze. Wawa na kopesa bambote nde ka izalaka na pesi mbote ya liboso pa ya ser ngai na Stockholm et Jenny Nyangi na bananae Marlene Gauthier et puis j'en passe. Na petit et pas petit frère Nangaï Pasaka toujours à Stockholm, Kinsala Teddy. Et puis na Bossanité Moutunangaï Jivens, na Katia Paris. Et puis toujours mon na Cédric Ossens. Il passe à Liwana na Katia Paris. Bon, maman ça va être belé na Paris wana mais bon, vous comprenez na belle la tu n'en parlons pas. Tant de Maurice Alobi, Maurice Premier qui est TVza Radio T. Toujours courir avec le temps. Mbalassima, toujours pénaliste, toujours chabino, toujours talebino, pour nous pesa basalam bani bani. Donc, Bambo Tebele, Nabino Nyosoto, Bako Bakolanda. Merci Bambo Tessala Kabia. Là, je salue Maman Nabiso Miliabel. Là, je remercie Bana Diaspora, il y a Suisse, même ceux qui toquent maintenant à Lausanne, dans le cadre, il y a Diaspora, dans la diplomatie culturelle. Concert humanitaire au mouvement associé à Mboka Moké Opesa qui ils ont comme appelé Rolanda ba image nango. Là je salue celui qu'on appelle Janine et il y a les donc Bokono on appelle ça et pas celle qu'on appelle Cindy
ya Cindy Mubiala donc Colette Nzinga mwana mwasi atalo na personne mbote pas José de Londres asila kate donc mobali sambanda na personne mbote José de Londres akena na kitoko pour moment na songi na Angleterre pour na repesa mbote pa ya mwana mwasi bazobenga Glody donc mukolo ya salon oyo ekende sango asali mwa mambila bel su kitoko. Donc, na kati ya salon oyo ya Londres, babengango la source divine VIP, kalate bokoyo karayoka mwana mwasi oyo, azana niveau likolo, qualité kutukolo bate, donc bokoyo karaye, donc la source divine, donc azo la bino ba showcase na Congo, ba showcase na New York, to sito signé ye, dans ya kaka kuna na Londres pona comme ça la signature directe. Donc parce que pas baby VIP. Donc tracteur na bango donc pas ça so ya biso kanzela moi la moi chroniqueur oyo vraiment azoni ngisa Angleterre mikolo makasi bambote pa ya princesse mpaka donc simbangwende bato baleka yango na pesi no mbote parce que mbote et pas ya patrie José otobengi ya papa kuna na bamboka wana Glody donc na peso bambote Gelor na peso bambote pa ya bana surtout o bolanda nga na kati na Angleterre na zongi na kati ya vraiment pas sans plus tarder awa zamboka na ngai donc nazo pesa trésor le mignon j'ai lien na ka Jenny qui nende moi na mayele donc Kelby de le producteur quand on a les sel oyo peut-être na kocha avant de ça ma solo donc production na simbi yango et Kelby akoya pona ko compléter to pesa ba mbote na ba jeune surtout dadi bondo ba dadi na pesa no ba mbote ba jeune surtout ki ba komona binote Bob na pesa ba mbote papa Paul de konanga grand frère na pesi yo ba mbote donc on est de cœur avec celui qu'on appelle Gabi Kilimaka Songo. La vie est toujours là. Dieu, il a son temps. Merci, Nzamba Robato Père Sozali. Bana, il y a Stockholm, Bana, monde entier. On ne peut pas tarder là. Bambot Namnezakoya. Merci. Nabana, le Japon, les hommes de Fuma Yoji. Na peso Bambot, Toro le Kaote. Celui qu'on appelle Nabombio. Bana, il y a Nord, il y a Corée du Sud, le motokolo Asie, à Tchétché, qui n'ont qu'à ne surtout, autobenga kae, des termes en termas, ma papi, bino nous stop nous moté, toza koya, na mois de juin, tournée mondiale. Merci, tous tenir bokanabso, on est du cœur avec vous, nos amis de l'Est. L'Est, c'est la République démocratique du Congo. Tokoti kabinote, Tito Kolonga, et la vie va changer, et le Congo va sourire, parce que Dieu a béni le Congo. Tout le monde a mis sous Mikolo Zalikoya, Zamba Batela.